Bonjour, bonsoir. Avant que mon émission na biso topesaka merci na Seigneur. Tolali tolamu ki tomoni susu dimanche à lelo. Dieu soit loué. J'espère bande konanga bozo mona miniature wana boyebi bango nyonso très bien maman Olive. Boyebi bato ya théâtre na biso ba star na biso bango wana nde tozolobelela na émission na biso à lelo. Au coach au like, au coach au commenter, au partager ce qui est la première fois que tu as une émission en cuisine Yannick TV. S'il vous plaît, bande konanga, ko zapete, s'abonner pour rater cuisine Yannick TV à l'obakatou sauf rien. Émission ni na memeli bino na mkolo lelo esika boza benga voisine boko tato sola. Bola na non émission onangambu ya bato ya théâtre na biso makambo ezanga kate. Olali olamuki makambu na makambu moto ezopela kuna suka. Cuisine Yannick TV na bino azalaka banki tena memelaka bino ngo po boyebaka ndenge ni makambu ezotambola. Tellement bango nyonso bazana bazebele noki kotia bango na miniature te. Na kotia bango na miniature te baza ebele balingaka sila bisalu te bokanga bien. Na groupe ya WhatsApp ya dina na kuna confusion totale ekoti bandeko nanga. Nebisaka bino sila bisalu aza nzambe. Kokangama na nzambe, kozala na nzambe epesamela mutu nyonso te. Ezaka ngolu bandeko nangai. Confusion ekoti na groupe ya WhatsApp ya kosakana te. Bazotuna nani abimisi vosi ya dina na wana ndenge nini partager parce que vosi wana eza voix dinana. Bato mayele pe baza bakangi vraiment volume ya musique ya ana bayoki vraiment voix biso nyonso nga cuisine Yannick TV na yoki vraiment voix ya dinana songi. Dinana ndenga zana babi akoti ndaku soni bino mobotala ka mère de deux enfants songi. Songi mosko ebimi wapi ne internet. Etikali bandeko na monde entier. Et bon écoute baloba dinana sala ki film ne pesi makome baloba dinana songi. Bazoloba dinana na ba miniaturi ya kuku ebimi na poasa e soni mabe makasi bandeko na nga. Et bon écoute baloba yo na ndenga bien et sala bien. Mais bazoloba yo na ndenga mabe en plus pe ozana bana. Bana no ebo yuka makambo na matoi na bango esala ndenge ni babidi na de privo siane bimaki bandeko na nga nana bakuku misuna kin ba otindela nga pe ba message bato kin pe ba otindela nga ba audio dina na kotinda ko omona na lisusu te confusion nzamba sila a makasi nganga sila asalaka eza nzambe bandeko na nga tobona biso te kozala na groupe eza bien. Koza la paix ensemble na baninga eza bien. Na vie, toza na biso na baninga mais na vie faut tozala na confiance ya nzambe. Mutu aza mutu akotika la kaka mutu na sa moyo. Muninga malamu bandeko nanga eza ka Seigneur. Ya ko trahir yo te. Muninga malamu na sa moyo eza kaka bana biso to bota. Na mobali na yo akotika ko trahir yo te. To mona kana sa moyo pire lelo koma pirate. Pire lelo ba koma ba pirate pa pire ba koma lelo binemi. Ya makasi akoleka bandeko nanga tozo mona. Makambo eza na ebisaki bino sila bisalu j'espère boyebi voir sila bisalu boko okape message ya sila bisalu ndenge sila bisalu azoloba parce que tellement sila bisalu encore azalaka très sage sila bisalu encore azalaka naki bonzambe na charisme mwasi oyo atonda na respect mwasi oyo ami respectaka alobi très bien otiela bino bojo bino moko pe bokolanda sila bisalu très bien. Bandeko nanga nini ezoleka nebisaka bino 99 jours eza mutu mais jour moko eza Seigneur confusion totale dinana na masara masiala bazalaka susu ensemble te bakoma mutu na kwena ye biso ba oyo tozaka na kini te tozana poto soki to loba na bino makambo to memela bino seke tozana batu o to solaka na bango o bazana kin o batindelaka biso ba message o baloba boyo kabosala boye eza na tina bandeko nanga
To monaka Sarah Masialo ngaleke dina na mutu nyoto ayebaka ngo. Njoko nde Sarah Masiala bakutanaka ba collègue na musala makila pe tutana nde zalaka petite na ngamo boye nde ba mesana pe na dinana. Nzoka nde kwa dinana uta soki matadi po dinana babala matadi aya ndenge kabiso nyoto to yeba ke voiture a Sarah Masiala muta somango dinana. Nzoka nde voiture ya Sarah Masiala bandeko na bo excuse nga eza ye moko muta soma voiture na ye. Ndako lala rate mo ebe skama etangaka ezate. Na kacha groupe ko na groupe ya WhatsApp adina na confusion totale bango nyonso kuna bazo tuna na bazo poser ba question. Ndeni makambo ekendo bima boye biso filme na biso elinge bima o eza nini bazo poser ba question. Na bisaka bino bokoza la 5 bokoza la 20 bosali na bino ekiri contre mutu moko. Mutango azana mabe po bolonga ye. Soki mutango azani na mabe te contre bino nzamba bandocha bino kana ba confusion. Omoni style bisalu azan nzambe. Bekam azana problème na mutu te. Bekam azaya nzambe avana na kwena ya social nzambe. Bekam acha nzambe ne la première position parce que lelo toloba ba sujet presque ebele. Bandeko nanga makambo eza bandeko nanga makambo eza sila bisala zoloba bien ngana inaka mutu te pe ngande na za boye mutu nyoto avandaka pembe nanga na ona za nango nenga ko partager ona bandeko bazalaka pembe nanga bazwa pe plus na o nzamba pesanga parce que za kaka grâce ya nzambe ko cha talent wana na via sila bisal o asala ka théâtre soka koti na scène a pesi makambu please koleka o basenga kiye ezaka nzambe ezana effort asila te sila bisalu a comprendre bandeko nanga yango monaka sila bisalu avanda ka calme ne bisaka bino silence eza phrase moko eza muke mais eza très efficace. Silence eza arme munene bandeko nanga tobosa na kate eza no kate muta fingo na leka na émission na répondre yo eza kate muta linga kote nga fona lekele na fongole ba caméra non tchaba genou na sie funda pa nzambe ne bisaka bino bandeko nanga internet eza l'état te internet eza tribunal te internet eza esiko to memaka ba information to informer bino ndenge ni makamango ezoleka eza lokola moyen de communication rapide parce que na ba information peut-être msolanda ki na télé te moyo ke émission cuisine yani ko comprendre que eloko eza bo eza ne bo ekendaka bongo bandeko nange kezongi. Si la bisal aza nzambe, si la bisal ayebi eloko te pe azana likambo ya mutu te, si la bisal soki avana na distance parce que aboya na ba bêtise to mona lelo ba groupe na ona bisa bino bandeko nanga. Biso ba kuku tozala na groupe WhatsApp tozala na ngote. Oko tuna oncle des abakou, oko tuna ba mama mielongo, oko tuna ba tebele ba tendresse. Tozaka na groupe ya WhatsApp te. Biso to solo la ndenge ka to solo la na YouTube tozaka na groupe moko te. Pe si la bisalu alingaka na ba groupe te. Pe si la bisalu nenga zana asola na n'importe qui te bokanga bien. Si la bisalu atala ka mutu nino azo apembe na nga. Mutu nino azo ya oya na attention nini parce que si la bisalu a très sage bandeko na nga ayamba biyamba yamba te. Aliaka biliaka aliaka te, avanda kabivanda vanda te, a comprana, ayebi ke na star. Nde na star boye, funa zala sage. Na maloba nanga na obimisa, esika na olia, esika na ovanda, esika na oleka, mutu nda zala kabongo. Mutu nde moko amisala kabandeko na ngai. Na vi, tobona biso te okoza na ba ami. Tobona biso te okoza na ba relation. Yeba relation nini? Point d'interrogation. Yeba relation nini? Bande wana nga baba kuku. Bola muka bisika boza ramayele. Boza ramayele baba kuku. Boza ramayele ntolo baka ngona tina. Ndako elingi mama bino te elinga bino bana te. Balobi mama na mama na bana biso bana sila. Sila bisal mama chéri kokwa bana nga ya umele sika zali.
Baba Cook, bokota, to solo la leo ba stiche zebele, to continue toujours menania tchana no audio ya mam sisi la boyo kanan audio ya mam sisi la, tozo continue toujours émission na biso ensemble. Abakouk alobi même si ça tarde, attends là, zala au poste. Ngala zana pona tchaba po de banane te pona moto a glisser, non? Moi je donne la chance na moto a yo ko jouer pembe na ngai a profiter. Na moi mayel o nzamba pesi ngala zana onso kutene. Abakouk alobi même si ça tarde, attends là, zala au poste. Ngala zana pona tchaba po de banane te pona moto a glisser, non? Moi je donne la chance na moto a yo ko jouer pembe na ngai a profiter. Na moi mayel o nzamba pesi ngala zana onso kutene. Abakouk alobi même si ça tarde, attends là, zala au poste. Ngala zana pona tchaba po de banane te pona moto a glisser, non? Moi je donne la chance na moto a yo ko jouer pembe na ngai a profiter. Na moi mayel o nzamba pesi ngala zana onso kutene. Abakouk alobi même si ça tarde, attends là, zala au poste. Ngala zana pona tchaba po de banane te pona moto a glisser, non? Moi je donne la chance na moto a yo ko jouer pembe na ngai a profiter. Na moi mayel o nzamba pesi ngala zana onso kutene. Abakouk alobi même si ça tarde, attends là, zala au poste. Ngala zana pona tchaba po de banane te pona moto a glisser, non? Moi je donne la chance na moto a yo ko jouer pembe na ngai a profiter. Na moi mayel o nzamba pesi ngala zana onso kutene. Baba Cook, biso tozawa na topesaka Sila Bisalu conseil. Sila Bisalu aza mama na biso, balobi mwana muke abetaka mbunda bakolo pe babinaka. Sila Bisalu atindaka mutu afinga te. Sila Bisalu apesaka mutu mbongo te alobele kombo asele promotion afinga chola non. Sila Bisalu alobaka soki okolinga ngai sala émission non calme meko finga pe. Sila Bisalu, j'espère bomona ki nzembo ya Sila Bisalu ekangi na internet. Bomoni nzembo ya Sila Bisalu yoza wapie. Boki nzembo na ndenge e bouger na internet, ekangi internet, ekangi YouTube, ekangi TikTok, ekangi Instagram, Facebook, Nana Ketchup. Abini, Fally Ipupa abini, ba mpe baza ba Cook babini bato ebele babini nzembo na ba Cook kwa monde entier babini nzembo o eza très important bandeko na nga bokanga message na libino ba Cook nyonso nzembo oyo nzambe ya Sila Bisalu asunga Sila Bisalu komona bienvenue mama Olive ebisi Sila Bisalu memela nga bienvenue mama Olive azana besoin amona bienvenue oyo asali cri ya Sila Bisalu bandeko na nga nayebisaka bino na vie mutu abongaka na nsima mutu mutu pe abebaka na nsima mutu soki oza mayele oprofite ndenge oza na Sila Bisalu eza ngolu nayebisaka bino kozala bana Sila Bisalu ko ba Cook eza jete eza ngolu ya nzambe kozala ba Cook eza gu botala nanu ebisengwa boye bokozwa ngo wapi na groupe nini bokozwa ngo wapi esika nini soki oza mwana Sila Bisalu te Sila Bisalu yoza wapi bonyama Sila Bisalu a fait a bouger internet eza bien minute aussi Sila Bisalu otena film te mais Sila Bisalu azana makamune ebele azosala mais kotala kaka challenge o ndenge ekangi nzambe asunga Sila Bisalu akotisa bienvenue et studio ekezala bien babimisa ba cassette babimisa ba CD ya nzembo Sila Bisalu biso ba Cook ndenge tozalaka na biso ebele ndenge tolingaka na biso mama na biso Sila na bafeti na biso ekoma lokwa nzembo na biso parce que ndako na ndako ezala na makambo nango na baprincipe nango biso pe ba Cook esala biso bien nayebi te so na oloba mabe ou bien na oloba malamu ba Cook bo manifester na bacommentaire eza idée o na omema na memeli bino bandeko na nga kotala nzembo o ndenge ezosone ndenge ekangi internet eza nzembo ya Sila Bisalu
cri wana eza cri ya sila bisalu bayembelaki ye me nzembo oyo lokola ebouge epesa makambu sila bisalu nzambe alola asunga sila bisalu akotisa bienveni oyo ayembaki cri oyo na studio ekezala bien asalela ngo ba CD asalela ngo ba clip na ba clip na ba bakuku ndenge bazobina ebele na TikTok ezana akangisi ba video na sali clip na ba feti na biso to tiango olingaka sila na yebi ke tolingaka sila toza tellement ebele nzembo asila to ko consommer ngo jeter parce que ba film asila to consommer ngo jeter biso ba bakuku tozalaka bana bolingo tozalaka toujours même esprit même moral toujours ensemble yango eza force na biso ba bakuku nzembo oyo eza nzembo ya sila bisalu ezo bouger ezogangisa mokili bango moko ka bato ya théâtre komika nzembo bafilme na biso ezotalama te na ngai na tuna bandeko na nga sila bisalu moto aotinda bato babinele sila bisalu moto aolobaka esala video non fani soki alingi yo ko bandeko na nga alingi yo fani soki ko ata bofingi na bino star na biso so tolinga na biso ka sila beka mpomba scène tolinga ke kaka toyoka te parce que tosala ba émission na biso tobina eza na osila moto aotinda biso tapesa biso biloko olia tafuta biso te me biso moto osi alebe émission biso moto osi elasi la promotion parce que tolinga kaye ya makasi bandeko na bino mobo yebi sila bisalu apesaka makambo mutu kuta lingi sila bisalu te aocha photo ya sila bisalu po ayebi keso na tie photo ya sila bisalu na miniature bato baotala nayebisa bino star azate na RDC star eza sila bisalu beka mama chéri koko abana nga yango nde ezogangisa mokili yango nde ezopesa tension balobi tension na ngamba ba théâtre baza na tension balobi nzembo o sila bisalu osala filme te me nzembo o ba filme na bango etalama te ba filme na bango etalama te komika sila bisalu yoza wapi yo takana na ketchup akendo binango bandeko na bozwa ngo je a jeté etama moto tension sabon balobi kuna ça ne va pas balali bakoti ndaku biso to tika te biso to kena ngo likolo biso toujours mabolongo na sepo na bisa na sila bisalu trophée mususu ezoya na nzembo bandeko na nga sila bisalu asali 3 ans bana bandi théâtre na chaîne bana fongoli sila bisalu officiel asali déjà 3 ans a eu déjà 3 trophées. Siko kaka na nzembo o bandeko na nga bokanga parce que bandeko na nga bokanga na bien parce que na nzembo oyo ndenge ezobetama ndenge ezobinana ndenge ezoganga tina bafeti bakomo binango sila bisalu ozwa su 4 trophées. Bokanga bien bon noter na ba agenda s'il vous plaît. Parce que nzamba salara di manière d'une autre. Faut que ba ko saisir opportunité o comme li biso ba bakouk o comme li maman na biso sila bisalu ozwa su 4e trophée parce que ba diaspora bazo mona ba diaspora ba koti makambo bazo bina nzembo boko imaginer te si la zani na kini makangi Europe mubimba akangi États-Unis akangi Londres partout et sonné bandeko nanga o ezanta sila bisalu o boya asa mukili na ye parce que sila bisalu azan nzambe maman Olive o loba bien sila bisalu na besoin na mona garçon o ayemba ki nzembo na zana besoin na mona yebino mombo yebi maman Olive soki asali demandes eza kwanga te soki asali demandes c'est que eza na tina maman Olive aoki son sila bisalu yoza wapi te sila bisalu nzamba pambola nzamba pambolo parce que kotala ndeko na biso bienvenue oya yembi nzembo oyo ya cri ya sila bisalu msusu yaki ka nzamba bongisa ke za bongo parce que komona nzembo yango ebimisa bienvenue komona nzembo kokuta na mama Olive bienvenue ozwa makambu na kanali ya nani na kanala sila bisalu beka mpomba scène bandeko na nga sila bisalu amabe sila amalamu
Si la comprendre, si la lingakane be ekirite, si la lingakane ba fete ba matanga ba sangana na si la lingango te, si la préféra tambwana ye moko, bia tambwana bana ye, ezala bongo bandeko na nga. Makambo bakima ngo, so lingi makambo ozwa makambo na monde ya théâtre. Même Dudu Soupe ale, que eza dina na te, bakose dina na makambo, kose la dina na makambo po bazwa nini. Nani ebi voa dina na te. Même dina na emo esika zana tia koti na kacha ndaku conscience ne témoin. Bande ko nanga oko sa nga cuisine ya nik na bino mo oko sa conscience no na nzambe te. O vandi vraiment koti na toilette, o koti na chambre, o réfléchir obi ezanga. O sala sembla pourquoi? Pourquoi dina no lingo ba no marché ba mo? Pourquoi zo ki ma ba appelle a Bobo Manoka? Bobo Manoka tu ebi azaka na ba polémique te, tu ebi Bobo Manoka za garçon moi mi respectaka. Bobo Manoka za na ba bêtise na bino ba fibo sala raté. Mais olingo pa kola Bobo Manoka buzobo Bobo Manoka za déjà au courant. Abeng yo ya ba appel neto ki mo mona na sute ba bidi na koti ndako. Ata mikolonde ezala kwa ke répétition ba nina ba ok lisute ba tournage dina na mona na lisute dina na tambola na voiture bakani na kata lupon krakaki ba de ona ngaza ko yinda confusion na kana bango kuna confusion mama top azoloba mama top alobi na vie foko zaka mayele atolingi mutu ango te foko eba ndenge ni kozana mutu ango si la bisalu aze nemi na bino te si la bisalu azawa na bengisaka nga top na kenda ko jouer pa na ye Bellevue TV abengisaka nga na kenda ko jouer pa na ye jamais da bomona mama top abandoloba makambo ebe mama top abinga na zana expérience na uchi musika dina na bino boye lelo bokomi kozwa ba panique na monde offre kozana ba maîtrise na ba monde offre ba nini okoloba te mutu musuku bande konanga bo sola kabo azo registre me yo yebite kana appel kane coach to sola ka ke enregistrer nga cuisine ya niki TV na yebi peta panjango pia ba fo compte côté belé mutu musunda zana ayebi ne ngai ngape na yebi mamonika te so na keneli cuisine ya niki na fréquente comprendre nga fona bimaka na fo compte ba fo compte kota tale belé yango zo tia confusion si la bisalo tinda batu bazo ba mabe ba bimise loro mobo si la ebite si la zala na kana binote si la zala ka ye moko na bane Linda Michou na mi Alicias na ye moko Nguli FM, wana vraiment pisse rasila. Mama via, si la bisal a préféré écoute moi tambola ne ye moko bande kona nga boya ne maka moi si abatu. Boko ti se na makam na bino te so film na bino bo sanga na 5. Elinge bime pesa makambute boko mozo ba agitation bo za poser. Nzembo si la bisalo ekanga na bisi bino nzembo obono tango bien trophée zoya bande konanga biso to aba kuka tongo de père et de mère mama moto lobela bino to ye bien biso to aba ta source bande konanga nzamba osala tala mama topa kende koloba endana tini mama topa témoigner pona sila mutute ye moko bisi la bisala zane bien si la bisalu asala ka film na bengisa ngaza ka problème te Bellevue bengisa ngaza ka problème te na monde faut bo comprendre bo zaka na ba maîtrise loko ne bo mabino badina na bo esika ko zanga maîtrise bolingi ka ba kiri bolika ba sangana bolika bisika ba loba ki bazonisaki makambo ete ya bino to bona biso te bande konongo ko za pene ekiri pesa bien. Mais faut que y bandeli no koloba ne kiri wana faut que la sage maloba no nini même nzambe mo kalobi avant to loba faut que balola lule mwana ce qui 7x7 c'est très important bande konanga bakangi biso matoi batike biso munoko batika ngona pamba te ezana tina ba président ba mo ba lata ba karchine oto ebeke na ba salle d'opération bande ko lata mais biso nyo tout lata ngo ezana tina faut kota magazo kende wa yango côté à binote Didu Soupe yoko lobo défendre dina no défendre dina na nini eloko ezot mutu nyo tuto yoka to ka voix dina na ndenga zotonga sila pozwa nini si la bisala tonga binote na se bino de abande konanga luka si la bisalu sola na si la bisalo keno tonga dina si la bisalu pozwa nini confusion yango tourbillon
tourbillon bandeko nanga tourbillon kotala makambo oyo ezoleka na communauté na biso nzambe yaka dina nana Sarah Masiala bomona su dina nakanga bafoto na Sarah Masiala bomona dina natambola su na Sarah Masiala ekomaka ye moko te eza koyinda oyo kavaya kukwe bimi na poisa confusion dina na Masiala bapanjana bandeko na ngai Sarah Masiala esaleka soni nda loba ke dina na yana nga dina na pekuna kwa loba la petite danga esala bango soni bandeko nga confusion makambo nyoto ebimi lelo ebimi ka likolo ya groupe wana bato a groupe ya WhatsApp bango bimisa makambo yo bandeko nga bango bimisa makambo bato a groupe ya WhatsApp kuna bango mtu bimisa makambo yo nzamba lola batela asila bisalo nzamba lola sunga asila bisalo eza azar tocha sila isika na emuku eza azar tocha sila pesa kimia mona via sila bisalo banda banda kofinga mutu banda bo monter de ça sila bisalo afanda calme sila bisalo aloba kate bande konanga lelo to suki wapi na ebise bino nzamba ko bimisa baina sila na poasa bakomo bima bango ye moko na moko bako bima na poasa baza tellement ebele o bazalaka bafanya sila lelo bakoma binemi ya sila o baliaka na sila bamelaka na sila lelo bakoma bayinya sila bakoma mukongo balinga kukomona te longa sila betende ka sila limwa tikela ba mukilio njoka nde nzamba lobi ngana zo sela sila bisalu escalier botala sila bisalu ndenga zo mata botala sila bisalu ndenga zo kende mama Olive alobaki mutu kuta pusa na kuna te même mama Olive na mukola lelo mama Olive emoka lobi sila bisalu amemele garçon wana bienvenue azana besoin mona bienvenue abeti cria sila bisalu bienvenue kokokuta na mama Olive bandeko na ngaza pamba te mama Olive opesa enveloppe akati pe mama Olive meme sou na ba degré mususu parce que nzamba sala di manière d'une autre bandeko na nga eza ngolu ona lobango to bomba ngote za témoignage on nzamba osala na via beka mpomba on nzamba osala na via sila bisalu biso bakwi j'espère bandeko na bino mobo mona maman Olive ebisi sila bisalu beka mpomba sen amemela bienvenue o abeta ki cria ya sila bisalu yo za wapi nze mwana Maman Olive ayoki yango esone bienvenue kokende na style komona Maman Olive bandeko nanga ezaka ngolwa nzambe naimsa bino kozana nzambe eza bien nzamba kofongolelo ba porte moko okiko imaginer te nane yebaki ke Maman Olive okiko bengisa lelo bienvenue tina te ekomaka na tina bandeko nanga sila bisalu ana nzamba solo kanga mina sila bisalu nzamba kopambola o ozana muta mayele okokoma mayele ozana zoba okotikala zoba bandeko nanga tala bienvenue lelo même so okena ba TikTok na ndenge moko zoloba bosalela cri o ya sila bisalu oyo cri o ekangi monde entier cri o ezobinisa ba papa ba mama bana mikolo bandeko nanga ya boye to bomba te to memela kaka bino boye baka ndenge ni makambo ezokende to soutenir sila bisalu de pro de loin to soutenir sila bisalu na tous les domaines bakouk surtout na ba prière kotala makambo ezobima na ngambu ya bato ya théâtre na biso kotala badina na basongi nde bazovanda contre sila kotala bazebele bazobima moko toyeba bango na misala na bango na bakombo na bango faut kozwaka temps ya koprier pona sila bisalu bakouk sila bisalu aza mama na biso sila bisalu aza mama chérie o asepelisaka biso apesaka elengi bino moko bozomona elengi eza na kati ya TikTok ozwango wapi sila bisalu yoza wapi loketu nde luketu ekata na kuna babima kinu guo wapi ya boye foto priaka to pona sila bisalu bakouk tozwaka ta même 3 minutes prière pona sila bisalu nzamba kopambola bino nzamba batela sila bisalu nzambe a couvrir sila bisalu na makila Jésus-Christ a pese longue vie a protéger jour et nuit partout azotambola
esika azolala biloko azolia nzambe alola abomba sila na makila na ye soki nzambe te bandeko na nga ezaka pamba mama ye moko mama olive bengi sila bisalu bandeko na nga j'espère bomoni na mati kuna bomoni ba comédien mais bomoni sila bisalu bomoni Aisha Koko sila za nzambe bandeko na nga baloba mabe bakuta na mabe te sila bisalu akabaka alingaka te mokili eyebaki akabeli ye sila bisala aza lokola nde nzambe mo alobela biso so opesi na gauche droite eyeba te sila bisala so apesi na gauche alinga droite eyeba te so apesi na droite gauche eyeba te parce que azoyokama message ya nzambe azoyokama te ya jour et nuit azomettre yango mpe a pratique bandeko na nga sila bisala aza vraiment ya nzambe aza nzambe babakuto prier trop mpona mama biso esala bien makasi bandeko na nga so nalobi mabe bolimbisa so nalobi malamu Dieu soit loué dinana lelo bokabwani na Sarah Masiala ya boye sila mutalo yibo kabwana po bino ezalaka sila confusion na kanabino boluka kimia bolongwana na bekiri oza déjà mère de 2 enfants oza déjà mère de 2 enfants luka kozwa na kimia katina yo bolongwana na ba agitation bolongwana na ba groupe wana boza na bino mutu emoko amisala ka bandeko na nga mutu emoko amilingaka luka siko mitia na place no tia ba maîtrise miso ko respecter ma comme sous likamso ebike so na lobango likambo na lobango etumba zamba mubimba lulemo eza mukeme tumbaka zamba mubimba bandeko na nga bosala makambo bosala te bosala mambo bosala te na moma oyo asu moma bekiri te asu moma ba moziki te o moma ba makelemba ezala su te na moma o mundela fongola ba comptes mundela fongola ba comptes partout afongola ba banki même na kini ba banki eza okobwaka mwa mbongo no muke mutoye ba paza te zaka yo na nzambe na yo makambo bekiri eza bien mais eza bien te ba âge etala pe ba âge na moma nyoto ezaka moma bekiri te moma basangana te na moma musu eza moma mutufu esala babi mwasi fo za mayele kozaka mayele te na olobaka na mayele no okoloba français moza sagesse te okoloba français moza mayele te oloba français moyebo komango te bandeko na fo koza mayele eza na makambo ebele baloba mwasi fo za mayele na tous les domaines na tout faut vraiment oza mayele na comportement na yo mayele na habillement no mayele na façon no mayele na nyonso na nyonso biso koko na biso ande koloba biso mwasi faut koza mayele mwama ye moko loba biso bi mwana nga so na tindo somba kwanga ka bacheti ba fongola yo somba ngabi koko ngamsunga na somba te kwanga o ba fongola kasi ekota ba poussière te ekota ba zelo za lokwa échantillon abie kasi za bino basi olati foko eba koboma njoto nawo mwasi o babalaka mwasi abombaka njoto na ye ozotika njoto na mutu atala bia oda na monaki yango eza valeur te na vie fo mi respectaka na vie fo bolinga baloba komono na bien so baloba komono na mabe lokwa yo mama mukolo bakango songi boye esa soni na mawa même dudu su pa yo défendre simba te même atokangi photo na bobo manoka ezaka mascarade oza songi changer comportement na o mutu azalaka boye te na samo mutu alukaka kimia na mutu nyonso mutu musuku tazana ndeti sila bisal bosola na bino te boza bino binimite mais sila bisal abenda na munika na bandeko oyo simba te ce n'est pas la peine akangama na bona mi vande ananga avanda na kimia esala nini bokomaka sila bisala monaka nini sila bisala azaka fiere azaka lolendo banda koma na groupe s bialinga su bato te po akoma na bana na mike eza bongo te sila comprendre bibino très bien ayebi bekiri makambo ezalaka sila umeli trop na monde banjonzi na monde ya théâtre aumeli trop eyebi babiloko moko na kati elekaka sila azalaki très sage ami vandela na ye si la ennemi na bino te azande distance na bino mais ennemi na mutu te avanda na kimia kalma sila elakisi te aza zoba silence sila elakisi te kaza yuma aza vraiment icône aza vraiment mutu azo mériter beaucoup de respect aza mutu azo pesa valeur
na ngambu na bino bato ya théâtre mutu azomema batrophée mutu azosala ke lelo bafilme kota susu elengi toboya yango te asila bisalu Beka Sene umela oyo namemelaki bino na mokolo ya lelo kaka yango. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine, bye.